Linga kiyo mingi, Janina. FM Télévision pour la bino bandeko balandi tozawana pour la bino na cadre ya émission na mission le peuple s'exprime lelo pour na ko solo la nabino tozo solo la awa na Kinshasa bitumbeza makasi pour na kolongola bakuluna na nzela mais apparemment na ba ville mususu na ba province ba bitumba ya mike eza ko bunda mali susu pour na kolangusa pe kuluna na ba province wana yango lelo to sepela ki ko solo la na moko ya ba ressortissant ya Ilebo az benga mi bomo na kombo ya Monsieur Kennedy Niate, azali président ya jeunesse ya territoire ya Ilebo, na yende toko beta masolo sur territoire wana na province ya Kasai esika wapi ba jeune bazoyo kanate ba mikolo population ya wana ezoyo kanate bazali na ba conflit moko eza ko bota ça fait déjà mikolo belé mais solution ezozwa mate ezo continuer kaka voilà pourquoi en tant que président ya jeunesse azana liloba nini akomi koloba na biso pour que to comprendre eza nini pe elingi nini po mboka Congo to lobi yango tozana besoin ya kimia mais yango tozo kende ko yamba ye ndeko na biso kombo na ye Kennedy Niate de l'antenne koloba papa mbote pe boye ibola na FM Télévision. Merci maman journaliste, maman Fifi. Topesi binope mbote longona bandeko baso sala na bango na équipe. Lelo lokola bosepi ko bengisa biso na chaîne o ya biso ya FM TV lelo ndeto ko lobela makambo etali territoire na biso ya Ilebo. Territoire ya Ilebo zali ressortissant ya Ilebo nde na to ko loba FIFA Kinshasa mais ozali président ya jeunesse ya Ilebo. Jeunesse nde ba utilisera mingi pona ko tombola ko tombwama ko sala makambo na ba femme susu eza wana ba tumusu bana makambo bango kati mais au moins baza ko utiliser jeunesse insécurité za na Ilebo en tant que président ya jeunesse olobindeni. Matondo mingi maman journaliste yango na bengaka ba jeune nanga ke non au moment que biso nde to kamba jeunesse awa na ville ya Kinshasa o itali jeunesse ya Ilebo et sengeli batiaka mateo na bango epa na biso pamba te to sali mikolo belé oyo to loka ba mama na biso pona na kati ya territoire ya Ilebo bakolela ba papa bakolela to meki kotinda bato na si le terrain na kati ya territoire pona koyeba ke nini ezoleka kuda na kati ya mabele na biso pamba te biso to senga na nzambe te poto bota na bana Ilebo donc nzambe moko mutatinda biso na mabele wana to koki pe kolinga te mabele na biso ata ko Kinshasa to tika mboka na biso ekufa donc ya ngonde umonaki nini eza kuna ya kosakana te bitumbe koti pamba te entre autres bandeko na biso bakele na bandeko na biso ya baluba avant de ba source na message ya jeunesse en tant que président na oyoka ke baza ko utiliser nde bango pona makambo nyonso ba conflit nyonso za na kati ya territoire ya Ilebo. Oui, ngala ko senga ba jeune nyonso comme d'habitude na sa banque non ba céder na ba caprice ya ba politicien te pamba te biso to koma lokola ba mboa ya okende luka nyama po ete to opesa ba politicien to kota zamba to luki to tikeli bango ba sepeli nango alors nde na sa banque non soki politicien na mbongo na ezali mo ya gouvernement ezali mbongo ya Congo bazwa ngo bali yango parce que mwana mboka Tshisekedi Félix Alobi mboka ifeza na Kenya et singeli jeunesse tombama alors to pese chance ya que tout soutenir mokonza mboka ke to bana ko isa mana babuzo ba politicien donc ba onyo so ba yo kamera tata mokonzi kolo de façon que nous jeunesse qui ndi liboso ke ba céder na ba caprice ba politicien ko manipuler ba donc c'est ba bombo ko ezala pe boyo kana kata territoire na biso Ilebo. Vraiment Zaki a besoin un message ndenge mo politique ko tanga mokonza mboka auto sala discours sur l'état de la nation à promettre que bakopinir sévèrement bana lokola ya bakuluna c'est pour toute l'étendue de la République mais au moins on est en train d'utiliser jeunesse ya Ilebo yo président ya jeunesse voilà pourquoi Nazaki a besoin ya message na yo par rapport à ça et puis insécurité na Ilebo to ki ngo mwa kale umeli eza nini pe bolingi nini bino bato ya Ilebo pour Congolais lingi kimia Maman journaliste Ilebo ezalaka mabele ya Kenya. Nana yibi mboka les mboka bakoko na batikela ngai ata mokolo moko te na olinga makili tanga na Ilebo. Pamba te soko
kanisi tozoti ma kanisisima banda ba bitumbe kota ba province kota na ba territoire ilebo eloko anitira kota te parce que banda boko na biso totikala kolinga makila te donc na ko kolinga pe te lelo na mwango ngamuke ba pesi subo kamba mito kamba ilebo to kamba jeunesse to ndima makila tangate alors bitumbe zali ya makasi eza ba conflit de terre eza ba conflit ma ba tribalisme kwa mike besoin de kebota et le tribalisme en pays pas mbaté ezali fourni par les politiciens parce que ba politiciens de balingi po ba on bazomona po ba régler bien et seigneur basani ba kabola ba kotsa ba conflit de ba régler or que tu sais donc non politique sengi te ka ko kabola au contraire politique bien sûr sangisi et mo mona que non moyo monta bunsa yo exact mais ba on ba na politique ko kabola ko donc ko luka que ba gel ba bunda ba swana ndi ba on ba régler bien. Actuellement, actuellement, bitumba liboso ezalaki ya bashile na bakele. Mais lelo na moni lati pe suba luba comme les trois tribus au bavandi na kata tete. Plus on se refond d'après ces ça soko koma moko panzana zo koma suma kasi ou bien ezape na tendance aussi là. Mais maman ekosila nini tant que ba politicien bazo kelika ko financer ko yisa bana na bosa la action biso to sala nini toza na sima. Je crois la fois passée trouble les années entre Bachir et Bakele babando wela makambo mapononi parce que Bachir va se retrouver qui bani mon que non bato bayako bango bayambaka bango de bazu victoire ba député bango ba ko mabele bazuite bonde moi nous maki makasi mo ko potenazali ba biso tozali peuple autochtone bien si biso toza originaire en tant que congolais aza donc azana ndingi sa ovanda parti c'est nous ça ovanda mais quand même ba ko mabele tozali bao ba yebari ke no ba onde ba autochtone comment que ba kaboli gâteau bisoto est-ce que candidat wana pe bazalaki mais bazuite ba candidat bazalaki mais oyebi lo lenge élection na biso ya mboka o ezalaka ba décider bazalaka donc ba décider qui autrement par rapport à la population et s'attendaki parce qu'on ne peut pas imaginer territoire ilebo ezali na sur 100% to ko ba chilele baza 85% ou 90% mais ba se retrouver que non bango ba ko bisa ba député mais bato bazali mo mukie ba que bisa 4 députés na secteur moko donc bazali un peu impossible alors le pas le possible bon kanda ba sidikaki mais comment dire le vote gaba ko mamutote malgré ba kanda ezali ba lobby ba anda kanda ba faut sidikela gouvernement mais tu vas la circuit ya romona battement ba ke perisa moto na zamba ba dénouement au chota donc chota wana ba yuchi luba ba ibe zali moto mo ba chaka na ka o ba sala mama ba fétiche na bango bon pour la ko bunta ba adversaire donc entre autres to chibisa kango na kamona sapu donc chota wana ezana kata territoire ilebo c'est ça kaka heureusement général uchi le kawana Linda akimaki apanzaki yango je crois ba image to lakisaki au général akita sur le terrain là qui kopanza choka je sais beaucoup idée ça sera bien akangi ba manduki aboteli ba do ba biloko bazaki nango pona ba na menacer ba chilele ndemo akime ekoti mais kime ekoti pesa wana kozanga kimia zakini à chaque jour bazali ko s'affronter ou bien ceux qui mutake koto bandeti c'est kimia ezali nini bande ko na biso bakele bando linga teke no bashirele basani bakatsa na bazamba balobi no bino boza soit te biso ko to biso ba député boza suna do ko zamba te OK mabelo wana ya nouvelle ville wana zomona ngo bateka lele pa bakele ba mo potana baluba je crois ndeko journaliste cameraman ataki mo image mo mkiana ko ako zona sima wala image moko o bande ko bateka Denis balance ou pas o ba ko wela voilà yango wana bazoela nani bawela zamba zamba wana ezali mabele okoko na biso apesaka na maboko famille Muboya o sénateur elo azana na famille Muboya donc tant bande ko biso baye na époque wana ezala so komi okuti mokolo mabele on négocier na ye a peso mabele pour vendre na territoire ilebo ba premier habitant ezala ki bashirele après tant bashirele boya to ya mande ko na biso baluba ba utikananga ba uti mujima kana tout ça na ba tubo ezalaka baye tant bakomi koko na biso ayambaki bango parce que nous on est peuple social to lingaka ba conflit na batute ayambi bango apesi bango mabele alors mabele ya pesaka bango eza o nouvelle ville wana oyo ndeko bandeko bakele bazoko teko ba ko bakema to zana député na biso soleil soki to baya to boma bango soleil ya koloba or que soleil aza molobeli ya peuple mais bango balobaki ma abimi député pas abimi député aza pona mutunyonso parce que bango moko bakele ba ko bisa député mais le abimi député et l'axe que non batunyonso ba voter qui nda abimi député et c'est dans le territoire ya ilebo oui na kata territoire ilebo bango balobi yende aza député na bango yenda pesa on ngisa bakata
filmer ce mutu mususu aye basala nini baboma je crois eza passe un député provincial okende otinda bato po basala nini baboma bato oyo komisa bango bon ça eza de bazokanisa est ce que eza ye ou bien ça bato bango moko toyebi te j'aurais appris na bainterview ya nani ya bandeko wana nde nayokaki ntango bazo-interview azo-répondre na bino toza na député na biso mpe basite kombo eza nani ndeko soleil aza wana kosala nini akolobela biso vraiment esala yenga mpasi mingi. Vraiment, pour avancer pendant ce temps, on a une image qui est au son, il y a bateau basé sur place par rapport à conflit, on a bon auto avancé na de Colombie Kennedy. bakataki bakopesa bango kote bakataki be oyele lokati lobiso oye okati weto papa babish yo oyele lokati lobiso oye okati toyaka ka mikolo nyonso ndimi présent ndenge toyeba bosadia combien de jours siko komoko lokola nga nabandaki mercredi passé semaine etikali mais bango babandaki lendi oyo ya semaine wana siko eza lokola semaine troisième semaine yo moni monene bana koto ya bana koto yo moni esiko ayo bana ndawa le kuna pe ngana iko koma deja tisiko komia nyonso ndinga pe na iko koma lokola o mercredi lundi tozaki nde parti obazo ndenge bazo ngena ba principaux essentiel pour te koma na 50 mètres ya oui, donc Kolanda message wana. Comment résoudre ces conflits? Parce que comme apparemment makasi kolakana liwa boye à tout moment des affrontements c'est aussi parmi les conséquences de la province et Ilebo. Comment résoudre le conflit? Merci maman journaliste. Il y a un monde aux hommes na iloko bisoto ko bele na bakonzi mboka ke bafungola biso bazala vigilant ba CDT na ba buzobo zoleka. Pambate soki to continuer na attitude oyo to na ligne oyo pour na yoki pe ba jeune ba chilele ba anda pe ba babilo ko la to ko moduma lokola bazoba essayer biso pe to sa nini to répliquer. On a ndenge na yebeli ba to na lokola ba chilele baza ba peuple guerrier et il y a même ba konza l'état ba yidi ba histoire ba chilele bazalaka. Bango soki ba koti na tubwana kozala peza moi passe pour babo mamoto wana. Ya wonde to senga ba konza mboka ba yebi bien nani azali mukolo mabili wana nani ayali buswa nani. Même si les politiques comme ça, ils vont changer le mot, moi, est-ce qu'ils changer? Donc, ils vont s'impliquer, ils vont réagir. Parce que les gens confus, ils ont comme un plus pire au moment que maman va tomber pendant 4 bilanga. De terre, tout ça, la bango, la bino, besoin de proximité, tout le beau là. Maman, la babou, la bino, je te fais dans la taxe et puis ça m'a bien na biso to ba parvenir ko non banda kala ba maman ba on ko sana ba ngobila place wana ba sala na ba ngobila parce que ba ngobila ba ko mo senga ba droit ba pesa ba droit parce que eza na bien na bango si ordre na il y a député provincial azali pe chef de groupement ya bande ko bakeli wana donc ndé pesa ki mobulu na uta ozo la paix non président so le bité biso to zo ki taper sur le terrain to ko sala affrontement. Ça on comprend ma belle au bon baso kabole ça ma belle au eza ngamba ba chilele to ngamba ba kele eza ma belle ba chilele ba pesa ko na maboka ba ndeko baluba ba pesa ko na maboka ba kelete eza nde la famille muboya eza terrain o ba pesa na famille muboya donc eza admi a koteka terrain eza nde na famille muboya eza nde ba ndeko ba kelete donc je crois que ba ndeko ba kele ba yebi que non na 1881 bazalaka na territoire ya Mweka. Bah, en 1920, 1920, 21 comme ça, bazalaka na Mweka. Bazalaka na kati ya territoire il est beauté. Alors bateau bazalaka na kati ya Ilebo ezali ba chilele et bandeko balu baye ko vanda bandeko bacho ba Yolanda. Ainsi de suite le to moment là bandeko batetela baye presque ko le bolé comme na kati ya territoire Ilebo. Territoire Ilebo to ba on carrefour parce que ezali nzelezo ils ont laissé des solutions sur le niveau que de Lumbashi au volet par train au Kenya aux yeux à Kinshasa bateau ezali au niveau que de ba nzela msoko ya nzela mituko ezali lelo ekomi nzela moko impraticable lelo ekomi mabulu donc des réseaux partout train coûte on en parle il y a qu'à sous-souter bateau coûte il y a qu'à sous-souter donc bateau comme OK il va bando lesa azole sakananga azole sa grand kasa mobimba wana mais lelo au monique même ba mafuta ba sala lelo
na PZ eza ba bien ngale le PDM moyen ezate ezoko ko koma te bato ya na bitumba wana insécurité nanu bato ba ko banga ke non bato ba mo simba ba machete moyo to kinde kuna ezate do ba ko banga donc bato ne ba banga ya te mais oui bato bazo banga parce que balobi ba commencer ba to kinde récemment na kwa mutu ba perdre biloko na bango lokolo événement ne ngesa ma pele libo moyo ba kinde ezate donc comme banque ça bato parce que ba bazokana le coup de chapeau en général n'est pas de panza chota wana malgré que panza chota na panzi mo chota wana situé dans ba chacun au côté à ngambu ya baleli ba chile exactement na kati ya territoire ilebo na donc na moto oui na mai dona eza na sorti moko ba pakinda okati pour okende bilanga donc so bokati mai le chadi voilà moto wana na mai le chadi eza nzela batus balekela eza nzela batus balekela ka donc tant ozoleka na nzela wana ba bilanga tindo okemo na secteur oyo nani secteur de biso malumalu esika bango bandeko bakele bavandi wana otala omona administrateur de territoire azana bato bango nyonso bakenda mpo bakomona moto wana donc epesi sikoyo sécurité bato bando okende sukuna te après passage à général nde bato bakomoleka me na koleka na bango bato basibiri quand même mwa baattaque bamama wana kobotola bango biloko kopanza biloko nde ntango babeleli nga attaque mpenza bajeune nasengi kaka kimia na bajeune keno bozala kimia tokobelela epa bakonzi bazwa nikana malamu po ete liwe kota te tokoma mpe na situation oyo kwa moto ezosibir te banda babomi moto wana chota wana so chota insécurité eza soutenir ilebo bien insécurité ti lelo eza kaka insécurité ezali pamba te bamama bakomi sikoyo na kobanga kokota bilanga ntango bazokende bilanga ya quelque jeune garçon bazokoloba na bango bazomenase bango balobi to général ayaki abotoli biso bamanduki na moto basali nini biso tozotambola tolo tobanda boma bino na kati ya babilanga na biso je crois bamanduki yango wana oyo général azwaki babotoli bamanduki me lokola gouvernement asali eloko te apinir bango te ici bazozwa likisa kolobaka non basala biso eloko te comme tel soki tobandi boma bino lelo eloko esalema te donc so lani même baintervention bazoloba mpo de bazala kobanga te alors biso tolinga te ke non acte wana esalema lelo kufa ekota parce que soki bacontinue bongo bajeune bashiri bakoreplike so bashiri bareplike en tout cas comment eza mokie ça mpo nayebi ndenge nelo nazoloba na mabele na ngai nayebeli ndeni bato na bazaleli na minute oyo baseki bashiri bango baomenase na bato te non banda mambo ebanda depuis après l'élection bazana na kaka kimia bavandi du bamenase nyonso wana conflit wana eza na élection na te donc nyonso esangani donc juste eza lokola préparation moko esalemaki no ntango bando préparé tokotake bato ndenge bando ozwa pouvoir te babino tobongisana na baélection totia bakonzi na biso babima nde totake sikoyo eloko obanga na ngai ezali ke administrateur de territoire azokoka kolakisa kibokasi na ita en tant que administrateur akomi na bareserve soki natake bango balobo mpo aza moshilele voilà maintenant ke limite wana sikoyo komosala na akosala mosala na bareserve or ke tobiso sala mosala na en tant que l'état kokotra bashilele te bakele te baluba te yo telema na katikati mais akomi mpo omona ere moko azobengisa bango kaka noboya donc comme ça azokobondrima du fait siko ntango azobondela bandeko bakele wana mpo baluka kimia basili sikoyo epesa bango kanda bazobeta biso bazobeta biso kobota biso babiloko nyonso kele kobondela bango sise biso mpe toreplike de façon tomona keno oyo nyonso eya kaka mais kobanga na ngai eza na ndenge nabeli bato oyo quelque soit que non bandeko bakele basi bakotaki bakoti bango bawangwana bango batiete bakisi na bango kele bakosala bango eloko te na ndenge nayebeli bashiri mama jeudi soki kaka bareplike na mokonzi ya mboka koloba ke non vaumie natinda kaka basoda bakele basilisaka place wana je vous le confirme nazo bango na média et j'assume de ce que j'ai dit jusqu'à bashilele baobunda te basali eloko te balobi mpe eloko te au contraire bazokobenga kaka président ozomona makambo ezoleka président bozoloba te toyosana bozala kimia biso tokosenga mpa tata mokonzi ekolo de façon kasala nini alo nauta kobengisa mini badepute na biso nesi bango lokola bozali bino nyonso bozali toza na 3 députés national plus sénateur et 5 députés provincial je crois provincial moko auta koloba kuna na plénière na bango na province honorable Miller Milambu auta koloba mpe makambo baconflit ayebisi gouverneur abino soko ofongoli miso te tokokende na crise moko ekoza na suka me ti lelo mwana mboka gouverneur asala eloko moko te avandi kaka kimia alors kobanga na ngai eza ke ntango bango bazokontinue na kosala babiloko na bango wana ebashileli mpe bayebaki toyebi keno mwana soki okosie na komema soki tokomi awa eke omemi ete alembi akolela esurtout comme bango mpe ndenge bazotalela baamona keno tozokani bango bozela action ozala te ntango bango bakozongisa réplique ekozala mabe alors kobanga na biso eza keno tata mokonzi ekolo ministre intérieur ministre ya justice bokoluka kimia botala territoire elebo na ndenge ezokobeba mpona nini bana batelemi na ndenge moko mabe
na moi liboka ba politicien mo boye ba luka keno ba bebisa image ya territoire alors biso tolinga te mabela bakoko na biso nayebisaka bango ke mopaya yaka po abebisa mais biso en tant que bakolo mboka tokoluka keno mboka na biso ebeba te il faut tobatela mboka nde komona tokotiaka kimia ke kimia ezala. Pour que le message soit en vain, est-ce que en tant que président de la jeunesse, il y a Ilebo, aux gens qui peut contacter les représentants de Ilebo, les députés ou les concernés cités dans le Makam, aux gens peut battre ça la démarche. Maman nana Ilebo zomona wana ezana ba autorité ya lolengi nyonso. Ba professeur des universités bazali Ilebo. Ba ministre peut bazali Ilebo. Donc ba ancien bazali toute tendance nyonso bazali Ilebo. Alors na 8 ans ya kobenga na ndimite ke exactement la politicien moi il est bon bakeno na saka na parti pris ou bien na kenda bango nyonso ezala ya bakele honorable Kamanda ezala oya bango nani honorable Milam ezala honorable Nana ezala biso honorable Mafosi Ndambu Justin bango tout sénateur Mouya mutu mo ko bateke no mwana zina ntana itazo a telefona sa na benga bango nyonso pe ba image oyo nyonso nazo lakisa bazaza na ona ba telefona bango pona tindela bangana donc yebi makambo ele ba yebi nyonso d'ailleurs na top ko pe biloko nyonso le bamaka e ba konza boko bazaza alerte na makambo nyonso oyo yala tozo oyeba te ni les sala ke ba freiner boy pamba te tango ke mutu baza na bibona nzoto bibona ezo soit suka yimondo wa solution sa nini atobola bibwana mais du fait la zo bela bilo ba minga ngaboya boto ba na bibona zo ka passe bolingite tango ba mo ba otobola bibo et comme est-ce que passe pour nous badre be batene et vous allez dire badre be parce que ba pire ko panzana makile ko panzana et dre ko beba alors c'est ça l'état que non ba ya balu kande na ko boma moto wana to bato la bibo ana na ndemo le mo bien ya pop que badre be baté mais ceux qui bazo continuer ko tala kaka boye j'assume ce que je dis. Selon yo, au-delà de Mitumbate, Kimia, pour que Kimia Kota, il faut bassander, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Kimia Kota entre les deux peuples? Merci maman. Pour Kimia Kota, dans le territoire il est beau, premièrement, l'État va expliquer la mise en mission Nani Azali, peuple autochtone à Mokolo Mabelewana. Pour ceux qui doivent balayer entre nous, Mokolo Mabele, il est eux. Donc, nous sommes en respect ou respecté. Et après, accepter Mokolo Mabele, la limite, nous ne vendre rien à battre. Donc, exactement, nous avons Mokolo Mabele, maltraité, nous sommes en développement. Alors, là, c'est l'anglais, il va se faire la leadership. Parce que si vous avez été Mabele, na bango moko mutu aya boya, o bango bamona amatela bango. Ba olingino kwa nate. Alors, ba konza moko baya, ba départager bango bisa bango non, bino bakele voilà. Bon respecter bat o bango bakolo mabele so eza ke bango ba ke bakele bakolo mabele bon ba iso bango ala mabele eza bino donc so ba memi confiance na kimia bakata na kimia kozala mais ceux qui ke bakete non ba me resala moi j'aime robe donc le jour où tu vas kana na ibse mama ni na ibse ki mkolo vraiment procédure ya kimia sans solo bina e bandate hein initiative même et le koana etikala ko bandana nte za na général Kasongo Kabwiku ayaka liboso ya général wa autre ya récemment tango ya yé c'est John oui c'est général non général John tango yé auti yenda talaka donc grand ka espace grand ka sañonso kananga mbujimai tika pe mtatalaka tango yé akomi asangisa ba communauté o vanda kana na kati ya territoire Ilebo entre autres bandeko baluba bandeko bachoko bakele bashilele. Et il y avait encore, bon, nous avons des frères, les tétras aussi sont là, mais les grandes communautés, Bazwaka, Bachoko, Bakele, Bachilele et les Bakuba, Bavanti Bango, Basololi, Bakamboana, donc les tribunaux sont nombreux à la Kimia, Botika Maramba, conflit, il y a des élections, juste après, au Kenya, c'est là où nos frères, Bakele Pelisa Moto na Chotoana. Donc tout le temps général azo solo na bango nzoka bango bakele zanganga moko boykoté ya nani. Donc moto eza mystique hein. Nani eza moto mama soko kokate okoma na moto na te. Je vous dis. Soko kokate okoma na moto na te. Et ça la ni bato ko fela ngo. Mais eza nzuri ba privat se place na te. Oui, eza nzuri. Même si j'ai rien à kendo longolana, ceux qui baluka le système va neutraliser moto nzuri wana ntako longolana ça parce que ça neutraliser les zones. OK. Oui. Maintenant, nous avons formé bon comme tout le monde est neutralisé. Si ils peuvent encore aller chercher, nous allons neutraliser. Ils peuvent y aller, nous allons les neutraliser. Alors je demande que non, qui est la paix, parce que nous allons neutraliser, nous allons la pamba.
ou bien comment moto 8 ans mais moto wana ekufa te pona ni ekufa te parce que ndio mo ngeza na sona on des personnes tu bino mo ngama moto bakoni mkizo na mais ba bazana misimini ba mo na ni zana kata moto wana les hommes même les ekufa te même si mbule zobeta au moins en cabon c'est ça qui prouve que ceux qui te bandit lolo makile otangala watamta kata mazate tant général aye ameke ko panza pe bon tu ton quoi ta vie privée na été à ça le fort ya ko ça à ça dans que l'état na makubi ba pesa bango apanzi moto wana o wana telemeza administrateur de territoire bazanaye donc toute tendance nyonso bazalaki wana bameke ko sola mambo wana pona koluka kimia mais bande ko biso bakile balingi kimia te donc ngana bande ba jeune bakile bazala kimia balanda o toujours ça bango que non ba céder na ba caprice ya ba politicien te c'est ça le message vraiment parce que to balani ba choko moi même nazala mosam choko nanda vraiment oui na bala mshireleta niti bo robeba na conflit si ba conflit ndeko de keno mabale kufa bana bakaba donc ça sera difficile to comme la nuit to babale ba shirele ba babale ba luba tout ndeto za bo to comme la bani to kabani boka bola bana tout ça c'est ça aux arapas parce que ça sera impossible au kabola moi ndenge nini to moi na pas on dit matin que nous akena fana ba ndeko na bazo to na moi on dit matin to moi na pas on dit matin que biso to kota futi contre maman na ya on dit matin c'est ça aussi alors pour la luka iloko na kimezala ba jeune ba céder na buzo bana ba zalini balakisa bango que non biso to kota na il faut d'abord faire comprendre à la jeunesse valeur na bango moko comme le baki na bandi ba OK kota na zamba est-ce que ba intérêt wana au ba sacrifier banzoto na bango qu'est-ce qu'ils vont gagner en retour c'est na bango bon mais ba jeune belé de baza toujours ba chômeur mais ba politique ba manipulation bazo étudier bango mingi bazo se retrouver te et si vous parlez na territoire de monsieur Ilebo c'est le politique ou ba politique ba ila kabiso ya enseignement ya koyebisa mutu que non soko la ninga na otindo ozala enseignant ozala matriculé soko la ninga yo ozala tout ça mais na tamba bazima na kena comme enseignant amon que membe la comme enseignant lazima matriculé na nazo gagner moi 300 000 allez fini pour moi tika la salle non mais or que je ne pas comprendre que non valeur na eza 300 000 te valeur na atangi classe pour être enseignant oui ba enseignant ça ça bazama bete mais aye ba que non azana capacité il est pas comme député le la mutuana il faut jamais se respecter que non il y a pas comme député abonné mututé c'est ça avec une stratégie ni peut pas ça là pour le bien comme place alors pour que de façon non to changer classe politique to joie ba élément makaso ko ça là que non le so peut to comme wana to diriger mboka na le musus par rapport na le ba conflit donc on dit na senga ba jeune que non ba za la vie ba font la mise sur politicien y ba le discours les sur place c'est non o le bien biso ezabo moté donc bango ba politicien ba za ndeni soka yé au moins la vie au ngana za bato kingandi o batonanga o bata député kinga OK ba député nyo swana ba bimila ba vana biso bazana ba va mutu kingandi to ba bimila ba va et puis qu'est-ce qu'il faut maintenant essayer que nos soki député kingandi yé biso nyonso to ko yambaye o yé biso nyonso o mona biso to bando kende bon mwana tendance vous allez conflit aussi là député pas o ba soga lokolo bango baza yini bazoke songa na kaboli bango e buluka malaya na ngai dio ko mona ba ko changer place politique na bango de lolengi na bango manière ma osali la makam alors on va se na bajene que nous bazali une soka bajene ba komi ici de mais on a conflit sur aussi là mais du fait que bajene baza divisé ils profitent. Merci beaucoup de ton abisso Kennedy Niate ezaki sengo ya royamba le une émission sur les peuples s'exprime dit le basuka par rapport à makamnyo sotoni touti ko solo là tous en a besoin ya kimia na kati ya territoire ya Ilebo en tant que président jeunesse pesa biso le basuka par rapport à nyos. Merci maman le basuka ezaki ba jeune baza na obanga te ba keno na zakawana pona bango à tout moment ce qui problème ezali babenga biso to kende to luka lolengi na omona ba konzi to komona ba politicien na biso pona comme ça message o est difficile bango ba comme ça mais biso to comme ça on a facilité yani balé naza osinga na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba ke Port Franki ezali deuxième port awa na kati ya RDC mais ils ont négligé pour ekufi et baby babato zo les sous-sauter donc banzela malonga ezate tout ils ont négligé il est beau comme Mabulu or qu'il est beau et ça la fierté à Congo mais na minute pour na biso za okufa banzela babato tout ça banzela baby mukonza mboka akanisa la biso ba pont ezate donc mito kasoka ezo suka kaka moya comme il est beau ezate parce que banzela ba mai wana ba pont ezali sous-sauter donc tata mukonza kolo akanisa il est beau
port ezonga babongisela biso port na biso oyo ezali deuxième port ya Congo babongisela biso rail na biso train ezoya lisusu te baétudia bakomonyoka bapo bakende Lubumbashi bato bakomonyoka bapo bakomaka nanga pone parce que train ebebi nzela ya train ebikufi donc babongisa rail batrain ezonga su ilebo ezonga ndenge ezalaki Petit Kine port Franquet ezongela na place nango donc message nazalaki nango bakopesa yango wana nasengi kimia na bajeune nyonso ilebo bazala ini soka na koya na ilebo ka mpona bosenga na bango lokola baosenga nakita na mabele na okita. Merci beaucoup ndeko na biso Kennedy Niate azalaki moko ya ba invité na biso ya mkola lelo na émission na biso le peuple s'exprime to betina masolo ya Ilebo azali bongo président ya jeunesse ya Ilebo yende azali ko benga ba jeune pe population nyonso ya Ilebo na kimia olia ko kotisa insécurité à tout moment yangwana ekotisi nzala ekotisi pasi ekotisi nyonso donc il est temps que ba kondina biso pe batalaka ya Ilebo parce que apparemment en sécurité ils ont poussé na moké ti et comme makasi et aux amalamte pour la République na biso mobimba. Merci na bino nyonso bolanda ki biso ezaki sengo pour na biso koza na bino mikola lelo tokuta ina bino mikolo mikoya. Merci beaucoup. Linga kiyo mingi Janina Janina